Bonjour bana na Nzambe, bonjour bana na Nzambe. Ezali ngali susu mwana musala na tata Nzambe. Po bakotala video pona mbali boso kombo na nge ezali Saint Maria. Na ye ko partager na bino susu lelo bolamu na tata. Bolamu na papa ezali nini? Avana kende na kokota na message na biso ale na olinga na komisa Nzambe apesinga na opema ya koyeba ko vivre na mukona lelo. Tika ete to bondela na bondela Nzambe. Merci Père de gloire papa na lola papa na commission Nzambe. Na ye kotika susu mama ona maboko no Seigneur papa. Merci pona pema na bomo opesi na ngape na batu nyonso to bakolanda video oyo. Nzambe lola tiki to assister ngai yo lobanga na lobate. Nzambe na ko partager toujours bolamu na opesi na ngape na partager na bana na yo. Zwa contrôle ya bomoto na ngai makanisi na ngape ya molimo na ngai. Na kombo na Yesu Kristo masianza na bomo tiki te Saint Espace solisa. Mutu moko na moko koyeba kotala video oyo Saint Espace solution na mozindo. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo. Amen. Merci bana Nzambe. Bonjour place nyoto bozwa mi tongo elamu poko elamu et après-midi elamu. Na ye kosala kaka musala ba oba kotala ngamba liboso kombo na ngezali mama Maria, Sœur Maria, Yaya Maria koko benga ngai ndenge lonko benga okotala nde nazali okoko benga nga mama leki yaya. C'est un peu ça. Bon lelo na yoko partager na bino bolamu na Nzambe nazali mwana musala na Nzambe nazali kosala kaka oyo papa azali kopesa ngai na partager na bino bolamu na Nzambe lelo ezali nini bolamu na Nzambe ezali papa apesaki ngai message oyo apesaki ngai message oyo le 26 4 mois 2020 naza na ba message ebele oyo Nzambe azali kopesa nga ko partager na bino bana na ye ko partager na bino libota na Nzambe ko partager na bino corps de Christ. Mais na bimaka koloba yango soki Nzambe apesi nga ba explication soki Nzambe apesi ngai apesi ngai understanding nango apesi ngai knowledge nango ya koya ko partager ngo na bino yango na telemaka koya ko partager. Mais naza na ba message ebele na koyi kosala ba video chaque jour mais na kokosala ngo chaque jour te parce que soki Nzambe apesi ngai message o ezali lelo tozali ko partager ezali parole de connaissance o ezali parole de connaissance na anglais babengi yango lisusu word of knowledge on azali ko partager na bino lelo na kosala deux vidéos na ba vidéo no to na ko partager na bino kaka word of knowledge o ezali connaissance Nzambe ali kopesa ngana makambo to yebaki te ali ko révéler ngana makambo to yebaki te et bozala un peu patient bolanda ngai na bandela vidéo ti na suka vidéo boko zala beni bolamu na lelo Nzambe apesi biso nini bolamu na lelo ezali parole de connaissance ezali word of knowledge ezali nini bolimbisa ngai bolimbisanga moke word of knowledge o Nzambe apesi na biso ezali nini lelo parole de connaissance nini Nzambe apesi na biso nini ezali lelo parole de connaissance ezali Nzambe apesi na ngai na le 26 4 mois 2020 nalalaki na butu nayoki voix ezali kolobela ngai voix ya Nzambe l'esprit de Dieu qui me parle. Enlevez vos venin dans vos têtes. Balobi na ngango na français. Enlevez vos venin dans vos têtes. Si qu'on a l'amour ngabi enlevez vos venin dans vos têtes là ki sinini. Ba venin za rappel na mito na bato. Venin za la kanakat na nyoka. Venin za li loko o ezali na kat na nyoka. Bosiko ba venin za na bitu na biso ndenge nini. À chaque fois nous avons un message pas tata na posaka ba question. À chaque fois esprit epesaka nga message na posaka ba question. Na bandi ko poser ba question depuis le 26 wana ya 4 mois 2020 nazwa ki réponse mon côté. Et mikolo ko le kanati na semaine passée Nzamba bandi ko pesa nga ba explication. Esprit de Dieu bandi ko pesa nga ba explication ya makambo oyo alobela ki ngai enlevez vos venins dans vos têtes. Na yoko partager nango parce que ezo concerner kaka ngai te ezo concerner biso nyonso to bana Nzambe ezo concerner yo muto kolanda message oyo parce que le Nzambe apesaka message po na nga moko alobaka na ngai toi alobaka na ngai yo alobaka na ngai you ngai
mais dans le bi vo et ezali biso nyo surtout bana nzambe message etali biso nyo surtout bana nzambe message o etali corps de Christ mobimba yango na telemi pona partager na bino ce que ezali message pona nga moko na ko partager na bino te neti balobi na nga vo ezali biso nyo surtout corps de Christ yo na ngai mona na nzambe nyo surtout message o e concerné yo siko le ba ebisinga enlever vos venez na votre tête là na bandi siko ko poser ba question na poser ba question et ba nzambe ko pesa molimo ko pesa ngai réponse et bandi ko expliquer ngai ezali passe pe mawa to nazo betisa mutu libako te nazo sala kaka musala eza pona bolamu na mwana nzambe ba vérité eza pe pona ngai na ba vérité siko espé bandi ko loba na ngai bo espé bandi ko loba na ngai bo ba vene ezali banini bino bozana ba vene na mituna bino ba vene ezali makanisi nyoso to eza na kati na mituna biso ya mabe ba vene ezali ba penser mabe o tozana ko na kati na mitema na biso ba vene ezali ma penser mabe tozana na kati na mituna biso siko na bandi koyoka nde molimo bandi ko expliquer ngai makanisi nyoso to ezali ko kanisa na mutuna yo o ezali ya négative ezali vene ba plano to ezali ko zwa o ezali ko sala po ke no sala mutu mabe ezali vene maloba nyoso to lobelaka mutu mabe ezali vene ba action nyoso to ba acte nyoso to salaka ya mabe ya négative pona ko boma pona ko détruire pona ko lelisa bato pona ko pesa bato mitema pasi ezali ba vene yango wana quelque part na bible bina biso avant ya koloba likambo tourner monoko le mona o 7 fois aba obimisa likambo na monoko ba vene ngo zana ba sens ebele ba vene ngo bazali ko tindela yango na monde spirituel mutu moko bavandi quelque part azali ko loba na yo mabe azali ko prononcer maloba mabe contre vie na yo azali ko prononcer maloba mabe contre santé na yo azali ko prononcer maloba mabe contre ndako na yo azali ko prononcer maloba mabe pona yo te okufa obela osala accident ezali ba vene ezana bato na kati na mokilo bavandi na kati na bandako na bango soit diza ba camarade na soit diza bato na famille balingi bolamu na yo te bazali quelque part ko vanda kuna koloba mabe pona yo kotonga yo ko souhaitelo ba malédiction ko maudire yo ezali ba vene mais yo vandi na ndako na yo bio vandi na bato wana ozoyeba te ba vene wana ezwaka biso ba vene wana pezwaka yo vi na yo ezali ko marcher ndenge nzambe atalaki yango asalaki marcher te mutu moko babwakela ba vene ozana kimia na santé te mutu moko abwakela ko ba vene ozali komona loboko na nzambe te mutu moko alakela yo mabe ezali ba vene tout autour na batu balobela ko kaka makama mabe soko yoki mutu alobi no likama mabe en face na yo boy loba na boy yango maloba no to no mabe olobi ezongela yo moko boy ba ko refuser ko banga te soki mutu ngo azali nani parce que ezali ba vena azali ko bwakela yo maloba wana ezali na nzoto ezali na esprit ko lata nzoto na kati na vie na yo e ko affecter bo moyo na yo boy ba ko rejeter maloba no tout négatif o bato balobaka na ba vie na bino boy ba ko rejeter maloba no to mabe o bato balobaka na ba vie na yo ezali ba vene bazali ko bwakela yo vene ezali bimaka na kati na nyoka vene ebomaka ba parole mabe o bato balobaka na yo ba négatif nyonso tout ezali ba vene mutu wana lingi obonga te mutu wana lingi ovance te liboso na yo azali ko sala sembla kalingaka yo mais lere azali ko kende kuna na sima asi abwakeli yo vene na kati na motema azali ko kanisela mabe donc azali ko bwakela yo vene moko ya spirituel o azali ko mona te soki ozali protéger te na molimo vene wana ko affecter na vie na yo vene wana ko zwa yo ba vene ngo zana bandenge ebele ba mususu balingi te ko zwa mbongo ba mususu balingi te ke vie na ebonga ba mususu balingi te ke o prospère o zala prospère ba mususu balingi te ke o vanda na kati na libala ya malamu
Bamsusu balingi te ko ostanga classe, bamsusu balingi te ko zwa musala malamu, bamsusu balingi te ke vina ya avancer, bamsusu balingi te ke obota te. Bamsusu balingi te ke osimba mbongo na maboko te. Bamsusu balingi te ke omona bolamu na Nzambe. Mena liboso na bakoloba na ote mena ba chambre na bango, na bandako na bango, na mitema na bango, ba bwakelaka yo ba vene. Ba bwakelaka ngai ba vene. Maloba nyonso to ndenge molimo expliquer ngai. Maloba nyonso to mabe bato balobaka na biso, ce sont des venin. Te ba ko rejeter yango. Maloba nyonso to négatif. Bamsusu bakoloba nango face à face. Mais mingi balobaka ngo na sous coulisse, place oyo zalité. Na bandako na bango na mitema na bango. Batondisa ba venin, basondisa ba venin oyo babwakelaka oyo monaka yango te. Batondisa ba venin na mituna bango ebimaka. Maloba mabe bakanisa ba penser mabe yo ko kanisela, ce sont des venins. Oyo nanga to monaka te. Tala bolamu na Nzambe. Soki Nzambe a révélé biso makambo te to koyeba eloko moko te. To vanda na sena makolo na Nzambe wana. To kangama na Nzambe. Oyebi muto oliaka na ete. O soi dizo bengaka camarade. Oyebi muto vanda kana na ndako te. Na bakati na bandako basi na mibali bazali ko bwaka na ba venin. Mwasi azali ko bwaka la mobali ba venin o mobali azali ko mona te. Mobali pa azali ko bwaka la mwasi ba venin o mwasi azali ko mona te. Na kati na makanisi, ce sont des venins. Ba penser mabe o kanisela ka mobali na yo. Ba penser mabe o kanisela ka mwasi na yo. Ezali ba venin ozali ko bwaka la ye. Ba penser mabe o kanisela ka mama na yo tata na yo. Ezali ba venin ozali ko bwaka la bango. Ba penser mabe o kanisela ka ba camarade na yo. Ba chef no na misala, bana no na misala, ezali ba venin ozali ko bwaka la bango. Arrêtez s'il vous plaît. Pourquoi tu as commis bon mana na sena mo ko kanisela ka batu makambo mabe o vandi na ka bandi ko kantia mutu moko likambo moko mabe ozali ko bwakela ye vene o mutu wana yebite eza pasi pe mawa Nzambe na lola sunga biso tala ba révélation oyo o Nzambe alingi biso alingi ngana yo alingi biso bana na ye to yeba vérité. Na kati ya communauté na yo bakanisela ka yo mabe bazali ko bwakela ba vene na kati ya église na bakanisela ko mabe bazali ko bwakela ba vene na kati na famille na bakanisela ko mabe bazali ko bwakela ba vene yo kuto ko bongaka te na vino ba bwakeli yo nde vene yo dai kuto zakalo ko pamba babozo bwakela o vene boya ka maloba wana yo ko bongaka te na vie ezali vene bazali ko bwakela yo ozali ko mona ngo na misu physique te mbala simaleka kina salaki vidéo pona parole maloba o ezali na mulimo maloba ezali na force maloba ezalaka na image maloba ezalaka na vie lere mutu azali kotelemele pa na azali kolobana yo kobonga te vina kokende liboso te okobalaka te okosalaka bote okozwaka mosala te ce sont des venin bazali kobwakela yo boboya yango soki yo mutu moko kotala video o baloba na makambo wana kende na mabolongo pa Nzambe loba Nzambe na bwaki maloba noto mabe ba venin noto babwakelanga Nzambe ba venin wana ezongela bango moko ba venin wana kende ko attaquer bango yo salaki mutu na mokili oyo te pourquoi lobelaka bato makambo mabe pourquoi inventelaka bato makambo lokuta ce sont des venins. Bolongola ba venin o vani na mituna bino bolongola ba venin o vani na minoko na bino bolongola ba venin o vani na kati na mitema na bino. Pourquoi ko kanisela baninga mabe isuki wana te bango bisiko na bandi ko poser suka ba questionner na espèce ali ko pesa nga ba explication wana nga bongo siko to ko sala ndenge nini na yo koyoka kombo ya armure il faut bolata ba armure bozela to kota na kati na Bible tokende na kati na Bible na nga wapi pona kozala protéger contre ba venin pona kozala protéger contre ba maloba mabe ba venin wana ezali ba flèche oyo muina zali kotindela yo maloba wana ezali ba flèche oyo muina zali kotindela soko zali protéger te na ba armure ekokotela yo ekosala mabe siko na lobi siko tokosala ndenge mpona koza ba armure toyeba ba armure ezali nini bolimbisanga moke naza mwa grippe Bible na ngai yango oyo ezali Bible na ngai le na bandi ko poser ba question wana siko na yoki balobi na ngai armure faut koza na ba armure ya molimo tokende kokota lelo tozali kotanga na Ephésiens 1 15 tina 18 Bible lobi na biso boy
Bo excusez nga bino bato bolobaka français malamu na yebi koloba français malamu banda koloba français malamu kala pe kotanga yango bien kala mais na komi déjà koloba moi ba langue ebele komi lenga moi difficulté muke kotanga français donc bolimbisanga soki ekosala bino mabe donc bolimbisanga muke na kosala effort muli moi sunganga na tanga malamu nazali kotanga na Ephésiens 6 verset 11 jusqu'à verset 18 na kotanga na Ephésiens 6 verset 11 jusqu'à verset 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Yango na maloba mabe, ba venin, ba ruse nyo surtout à diable. Okomona diable yango ko na baseke bote, zali bato ba vandi tout autour na bino. Mulimo na Satan e koti kat na bango, yango de ba bimisaka maloba mabe pona bato. Yemo kazalo mona kazo finga mutu azali proud azo finga mutu mais azali nde Satan alati akoti na kati ne kolobela batu maloba mabe ko finga batu ko bimisa batu maloba moko négative ce sont des venins bazali ko boite la onde ba flèche toke na kati na Bible revêtez-vous toutes des no bolimbisanga moke revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de la paix. Oyo ndenge Bible ezali koloba na biso po toyeba ko surmonter na maloba no surtout mabe na ba venene surtout bato balobela ka biso na ba venene surtout mo yinatine de la kabiso. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traites enflammées du malin. Prenez aussi le casquette du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Nzambe alobi na biso awa na kati na Ephésiens 6. Tolata ba arme nyonso tu ya Nzambe ba arme nyonso tu ya molimo. Bandeko bino moko pe bozwa Bible bokende kotanga yango bino moko tolata ba arme nyonso tu ya molimo po maloba nyonso tu o bato mokili balobeka biso mabe ba démon ba Satan bato na famille soit disant ba camarade maloba noto négative azali kolobe na biso tolata ba biloko o Nzambe asengi na biso tozala na foi to prier tout le temps tolata justice comme ceinture tozala na épée la parole de Dieu comme l'épée. Tozala na chaussure comme tozala na chaussure ya nini ya évangile ya paix to prier tangu nyonso et tozala na foi na makamto ali ko prier parce que car balobi na biso na Bible bitumba na biso eza nzoto te eza makila te bitumba na biso ezali ya molimo. Les paroles ce sont des esprits. Maloba oto bimisaka ezali esprit ezwaka forme pe ezwaka nzoto pe esalaka misala yango wana eza ba venin
ba vene oyo tondi na kati na bato makanisi ebandaka na wapi na makanisi evandi na kati na mutu ekobima na munoko ebimi mpe na kati na mutema pona koyeba ba maloba oyo bato balobi no po te ezwa yo te kangama na liloba na nzambe tanga liloba na nzambe prie nzambe senga na nzambe nzambe latisanga ba armure ya molimo na nzela nini na nzela na losambo lero kolata ba armure ya molimo ekozipa mutu na okozala na casquette na mutu okozala na plate awa pona nini ezali ko couvre nzoto mobimba okozala na nzoto ne okozala na ezala bien armé na protection spirituelle kaka nzambe nde muta kolatisa yo yango muta mukela kolatisa yo yango te na nzela na prière na nzela na koluka elongo na nzambe na kotanga liloba na nzambe kovanda na se na makolo na nzambe nzambe moko banda kolatisa yo biloko wana moko na kati na molimo soki mpe alingi asala ongolu un jour afungola miso ata ndenge alakisa yo ndenge état spirituel na yo ekomi azali nzambe akolakisa yo lelo ngana yo te bako rejeter mutu nyonso ta koloba na yo maloba ya négatif maloba mabe oyo sepeli te zongisela yango koyoka soni te pe kobanga te tobanga kaka nzambe topesaka nde bakolo na biso respect mukolo soki apesi mwana muke respect te mwana muke mpe akopesa yo respect te tobanga nde nzambe tala bolamu na nzambe tolongola bavene na mitu na biso totika koloba bavene makambo mabe na bavi ya bato eza malamu te soko yoki mutu abwakeli yo vene bavene wana ezali baflèche maloba ezali baflèche bakontinue baflèche na mosika bamosusu bakobeta baflèche yango ya pembeni oyo okobonga te okomona vi ya motu na bino biso mpe baparent toyebaka maloba nini tozali koloba na bana para loba malakama malamu pona vi ya bana na yo ba vi ya bana bele bebe pona bara na bango yo oza eloko pamba yo kobongaka te ozali kobwakela mwana na yo moko oyo yo boto memi 9 mwana libumu nzemi ozali kobwakela ye bavene ekoaffecte na futur na ye tochange maloba nini tolobaka na bana na biso tochange maloba nini toali koloba na bandeko oyo bengi soi-disant ndeko oyo bengi partenaire na yo oyo bengi moninga na yo tala bolamu na nzambe nzambe lelo lasunga biso na kosenga na bino moko bozwa ta ya kotanga Ephésiens 6:11 tina 18 oyo place balakisi biso ndenge nini akoyeba kozala protéger contre bavene oyo nzambe tata batela bino apambola bino oyo ezalaki parole de connaissance oyo ezalaki word of knowledge tata apesaki nga le 26 4 mois 2020 yango lelo naye kopartage na bino e nakanisa na suki awa nazokota na deuxième message oyo papa apesaki ngai nalingi kopartage na bino bolimbisanga mpona bakalite bavideo na mifilmaka nga moko na telefone na ngai donc nzambe azwa lokumu tika ete nabondela mpona bolamu na papa apesi biso na lelo merci père de gloire nzambe na lola papa merci mpona bolamu opesi na biso sene tika ete oyo nyonso tu bana no bakoyoka lelo papa na nzela ya video oyo nzambe leka na kopesa bango sagesse intelligence nzambe epesa bango understanding compréhension bayeba kocomprendre yango molimo mosantu yo fungola bango miso ya molimo mpe mateo ya molimo bacomprendre message au père éternel bayeba koyeba kose protéger bayeba koyeba koluka kolata baarmure ya molimo nzambe bayeba kovanda na se na makono père éternel nzambe sosolisa bango batela mutu nyonso tu protéger mutu nyonso tu na se na kati na puissance na konte bavene bato babwakelaka bango nzambe bazala protéger na liloba na yo bazala protéger na justice mpe na foi père éternel papa nzambe na lola pesa bango bibundeli nyonso ya molimo mpo baba koresiste na mitumba ya satana pamba te bible elobi na biso vi na biso bitumba na biso ezali ya nzoto te ezali ya makila te me ezali ya molimo nakumisi yo nzambe na israel nakumisi yo nzambe na israel nakumisi yo yesu kristu masiya de nazareth ozali nzambe okotikala nzambe merci père de gloire pambola bana na moko na moko nasengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo mosanto amen bye 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 bye